c'est bon. Avant c'était avec héritier. Vous comprenez? Voilà, j'ai sorti même répété ça la mana obima oyemba. Odile kokene musikate. Donc voilà, autre sa vidéo moi le Odile c'est mon chéri. Odile aza chéri nanga. Donc ils a compliqué pour comprendre ni toza. Toza na qui amitié et puis famille, to outi très loin. Et puis batum ko ba découvrir pourquoi ngana ya matokanga makasi et vous ils appellent moi pas si pour comprendre. Mais sauf que ngana vous appelle na vie na Christian Bopat les référendums. Azape na besoin de suivre dédicace d'orchestre. Tout ça ndeni. Peut-être fona benga papi kakol c'est bon. Vous comprenez? Ya mai ve Christian Bopat na pour sa dédicace. J'ai ndeni parce que ngana kenda studio chaque jour. Est-ce que donc est bien? Mission baza 100 peut-être ba oba ebo dit l'été c'est que ba oba bandi lelo mais n'indimité parce que na ba oba bandi lelo ba wiki odi le mot azalara na binde ba respecter batu na kenda na musique ya batu te na zela ba foutre en transport non na sona matina na musique ya batu na olaksa ke nazala na wira na wenge na matara penda ke na salike komba were donc ekufa te tomba moi na pesipe valeur à moto na yelipo ye pas au boire baba so basenga bambongo lelo wana na ba concert à batu mona moi ça zolo bebele na zo senga bambongo hein siko ba koma lelo ndeti babiso boye photo vanda boto bando yo saloka ba guerre na batu ndengo wana nga moi si wana le ba manike bon basé belé la reine d'internet. Ah bon, merci beaucoup. C'est que la reine on se beaucoup comme ça bon c'est que tout le na famille ba charazo Pidi dinda ila ayara na yi. Qui finit? Pidi. Comment bengo bongo? Mukota ba huile. Ataro. Donc, tu sais que yamu na tuni na mizaleli ya. Elo ko bilongo linga kini ya wana mizaleli na ngawa po. Na mizaleli ya po na iso excès de huile. Ya na mizaleli ya. Olimbiango. Tenga zino tena otara ka recevoir la musique. Sauf que pauvre Babia. Azaki vienne à biso vienne nga oyo bambale belé il faut que ton so ba concerne ba fikine to ya boto zué na boyoma sans to tia carburant sans faka pas vu na biso soni voilà azem polo na ye ngala ba masa na nga José Misenga za mikili awa j'étais salé à passant et grâce les kinda skola Moussaou je vous salue alors zo biso bongo puis bato na lo baba mama na banzele il y a un dragon té au Bolambaga. J'ai dit à sa couleur, je mardi couleur, je suis soit tu m'as beau on est beau côté la té. Oui, bah déjà couleur ni. Bah maman na banzele ba carte. Bah au rabenda que bano so taliboé. Yo mo lobi que moi no pona zo tomate faux messages en français. Le Vandia. Ngolo zapena Bercy bien, fan c'est bien tourner au scola non. Nga ezali peno ka pena référence à ba musicien ba grand artiste au bazalelo peut-être fallu masoko na obetelo air wana tant so ba ce qu'il fallu masoko est-ce que donc est bien mais moi j'ai sacrifié peut-être pour ni nanga moroboy pour bango peut-être balala vinanga chuda zana mkolo yamba o yebiso to dila lala na sebiso to lala na mbetu wazala petite sœur na biso ba musicien bazebele au biso tansu air wana to sa makampo le to za place to za ba le karna ba TV ba kumisa rabodi le manzaka ba to bele ba sala ite na ye moko pe mutabete film bazo memango siko na doro bai e bembe beta abeta ki pende bembete aye ko provoquer siko pota ya muto alobi ke soki botangi olatanga kaka ye siko yo na image na beti bimisa siko bimisa e komi dodani. Or, on doit apprendre à se respecter et à respecter les parents des autres. Nabande quoi batu misoso. To yaki TVT pour mon abison dire il faut to finga pour to zala auto za. Ngala fingi batuta. Ngana répondre ka batu. Maintenant na passeport de service. Passeport de service c'est ça. Mutu moko fungula mbanga te lo bananga ya volo bananga ya to ye poto za ata ba peso visa de 100 millions de années. Passeport de service aux ananti. Donc pour nanga aux angulu. Hein? Atuni a oui bien te on a il a erreur te yende abimi chumaner pepe babenga ba pepe parce que bon maître mon bon maître so c'est déjà likamba bongo sauter babenga ngo asimega il faut assigner donc kanga singa kiena mo donc mambo ça raté go on nga na zonga singa pardon on a des at
Moutou comment comprendre de choses sans esprit. Mais or, on a mon esprit. Facile, mais on a payé. Naza victime, il y a moi si na yababia a finganga sexe maman nanga ils en ont internet na répondre voilà na répondre a finga sexe maman nanga o ya monate tant que ça dagi pe na mukina na TV PT si vous na répondre te a ça la mona nanga ba campagne na be mission ki na bota kizengi est-ce que ngana ebité kazana bana na ebité na kwa pe ko ya na fingi bana na sala on te poignée. On répond les imbéciles par le silence. Na répondaka ye, eza lelo tenda finga nga bongo. Nda kosela nga kina bota kizengi. Eza lelo te finga sexe maman nga devant tout le monde na télé, eza lobby. Mais quand on est mbola yo choqué lelo, yango baloba tous ces pays ici bas. Zina mwana ya maman. Oh okay. En monde entier, je vous salue, je suis Redi Amissi. Na eko annoncer bino date moko le 2 novembre pour la bonne à Bataclan. Na Bataclan et Nico Lobake, génération Redi Amissi, papa, maman, bino tout boya. Ba jeune no se beaucoup déjà, pour foutre là-bas na bino, papa na bino photo, parents na bino papa to maman, billet aya hotel Redi Amissi. Billetterie ici et Fungwani. Motono sa go somba billet na ye, na Fnac, na Auchan, na supermarché nyonso yo lingi, na Leclerc, oye ça des réservations na. Ça la réservation non en ligne. Na site il y a Bataclan oyo ko sa réservation oyo ka bomengo atakala na kozuwa na kokoma lokola bango bakana ngai kala o mama baluka vina ngai beba bozanga te le 2 novembre nous allons bon à Bataclan France à Paris billetterie et CF Fungwani nous sommes somba billet. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Toujours. Ouais. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yamboka Nabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations pour vous informer, c'est mon devoir. Sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où peut savoir nos informations, na temps réel. Voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous, elle s'appelle CPI. On va essayer de parler avec lui. Odile Manzaka de Wenge Musica Maison Mère. Là, je vois directement le président Ngama Makanda, Weranson, le vieux Vangantam. Bientôt là, retour de Weranson, sur scène, en Europe, tout solo la magambo. Actualité ou même abisso ko panza biso siko Chiquito Papa Paradis a vandi na restaurant na ya cher na bakiti na ya soin à otala biso Diri Pierre et Marie Curie comme la ville, pourquoi pas Paul Mwamba papa social partenaire officiel. Voilà ba balingara Image Pro TV ba vandi siko beauté image moto succès a vendre otala biso. L'actualité oblige. Là déjà pour ne pas beaucoup nous monopoliser ma parole, je tiens déjà à dire bonjour et bonsoir
CP. Donc, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est bien moi, Odile Manzaka, moi, Sinzambe, CP Amboka, Pitbull, mauvais souvenir à Congolais, Kandina Lobarawira, na Winner, na Katara Papete. Et je n'ai jamais banga Moutou, mais je respecte Moutou, donc, so boy na yo. Donc, moi, je vais passer na Lobaranga, na Bandara Batute, et na Lira Kaka pour répondre à Batou. Et les Lotoza, na. Donc, merci pour ton assistance, mon grand frère chéri. Lui s'appelle Aya Christian Bopati des référendums. Merci d'être là parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Merci infiniment à notre STG Junior Katakata, Otoyenaye, na délégation de Zanango. Merci infiniment, Papi Kakol, Sebondo, Yamachine, Yamachou. Donc, on monte ma ligne d'énergie, ta petite sœur chérie, Tessali, en direct de Paris. Voilà, on est là. Merci beaucoup, Odile Manjaka. Mais sinon, santé, il y a Weranson, premièrement, et puis Bitni, il y a voyage, il y a la Liga, la Mouki, tout le monde est au Grand Paris. Voilà, donc déjà, merci aussi à Golf Kizola, dégâts matériels. Golf Kizola. On a bien raé, donc, bâton de Moïse, ils ont 2 fois T, donc merci pour tout. Golf Kizola, monté ma maman Jenine Zengele. Il a laté, merci beaucoup. Et pourquoi pas, merci infiniment à Alain, Power, Sokoto, Jean Roll, Odile Manzaka Tessali, ainsi qu'à John Wimbo, Fredicide. Et pourquoi pas, il y a Jean-Paul Mbouyamba. Merci pour tout. Donc, on est là. Et donc, on ne voyage pas pour voyager. Et les lots, donc, Toza Awa. Na lobaki yango na ba émission oyo na lekaki na ba plateau bandeko na yo di merci mbadinga ta maman chérie Tessali donc na ba émission na bango na lobaki toza na tournée européenne au Togoya donc pour na ko livrer ba concert au monde qui tozaki na carence il y a ba concert na Paris au isalaki que on a beaucoup répété et c'est qu'on a minute yozake il fallait ki wengi musique à maison mère et bima pour ya mikili et obeta ba concert ben na roloba karaté ke biso to banda obeta te on est toza batali boso oyo tant mamba ba concert izaki pena na Dodan biso to beta ki 2 fois na Londres. Donc il pas y aura de la phrase là qui pena ba combattant pour ba mekota mona c'est par rapport à image pour na ba concert et tout et donc biso to yesiko awa pour salle moro DG monani donc ba salle o to ye DG zaki pour tout à là ils a un arena Grand Paris. Voilà donc oyo ils ont la cité à président Golf Kizola ndi na ucholoba na cité na ye et na ba bande kumususu oyo bike les banquiers président Golf Kizola par na katioté azo travailler car toujours na maison mais par rapport il y a tout monde qui changement il y a poste président ba fan mususu ya sika à côté de l'biso déjà il y a tout ça là au poste non moi ngala za comme ta ba sentiment pour gérer dit les manzaka ils appellent le moisa poids mais je dirais que la famille est sacrée le roi de la forêt ta pour nanga moko dile na okabo na olingata zalaka pour nanga na olinga le roi de la forêt nde tozora ya za pour na batunion son tout donc yango moni français ko lo babulinyo j'ai nappé Sembote Sikazali, Mbilankolo Yebi wana ya Palemba, mon direct na moni Piron Tsumbo yo yebi par rapport à image, voilà. Donc nakolo baboye, l'union fait la force. Oui ratoko we lele pa mutute parce que aza muto yo nzambe so asalaki we raka pona mutu moko nde lelo to so la raté que ba vi na biso baladi esobe ba koma poto po we razalaki. Est-ce que tout kende bien? Cela veut dire, ce qui est na parenthèse, il y a déjà un roi, il y a bateau, bêta guitare na wengete, peut-être participer à na studio de tibande comme société na Ruyemba, mais étant que phénomène à ce pela gipe, abimisa bango. Na musalo bango basalara oyo na biso nde toza eza donc hormis makambo musique bango baza juste bateau basala ba théâtre et le roi de la forêt a pensé qu'il na bango ko bimisa bango lokola mutali boso ko yana bango na mikili c'est que soki to bito calculer kana mutu moko to koko kabola eti parce que aza mutu batu nyonso donc dans ces cas donc na mutu place azali o alingi wera aibinde nini aosala pona wera na ye ngana za wana te pona koloba qui sont pour qui sont contre les parlementaires donc mutuna mutu aibi nini alingi donc bango tout c'est la famille est sacrée mais na koloba ka ke
soto lingi wera toza la uni maman Claudine Kinoa. Maman Claudine Kinoa pêché merci pour tout maman chérie adorée. Nakobosa nakutute quoi. La zolo mindele o izarandenge mona yoti voilà. Donc soto lingi le roi de la forêt à solo et puis na makambo toza nango les autres senga photos à la uni. Donc on a besoin de ba branche belé non et mutuna mutu na idée o na idée to sangisi poto mema makanti esika oyo to lingi parce que za mambute ke ndeto solo la raboye eza makambu ya dodante. Donc eza makambo pene ya bato mayele nde fo basangana po basangisa mayele et bimiselo au monde. Donc ngama ba président et tout donc wana mukolo za chance oyamba mutuna mutu oye bandeni ya rotunaye par rapport à question wana. Donc voilà pour moi la famille sacrée. Donc président Golf Kizola c'est plus que la famille ngapo nanga c'est un père pour moi et na ebitende na koloba mbila nkolo c'est plus que la famille aussi. Donc toto solane tout à l'heure awa et longona boss Ibra donc to pese bambote toto soana bango donc par là pona ko kanga parenthèse wana mukolo rozwa mutuna mutu meka ko tuna he nini wa lingi parce que nga na ebinde na saila wira nanga nga na saila wira tanga lobaki azali na États-Unis na c'est bondo ya machine maître ninja un coup bibon coup de tête mitraille deuxième coup moi ngini zizi je te salue et voilà Bonard Maboka elle est très efficace je vous salue donc attends oui razaki les États-Unis à lobby moroté na équipe na manière nanga na la tête kimono pona teka wera nanga na ndengo nga na lingati donc na mutaza na ndenge ni na teka le radio forêt na to sala ngona ndenga bien voilà. Merci beaucoup Olivier Manzaka là na PCP complice token la mission bien complexe position Djombemba depuis Orléans to PC Bambote mais sinon l'air bosali descente est-ce que bo Kali déjà badate to ezaki nde balo apesi lengi mange moko bota déjà na badate o kezo ça annoncer calamité. Est-ce que toi tu peux est-ce que mutlo la wera l'homme qui a fait la République démocratique aujourd'hui. Si on parle aujourd'hui de la musique, c'est grâce à lui, non? Est-ce que nous, on peut venir capoter au salle à théâtre? Est-ce qu'on va sur na maman bon? Et puis, on a na zaboué. Na pota soin bouinaya, un passeport de service. Passeport de service. Parce que tout le monde, moi, les là qui mingi, tout le monde qui paye golf kizo là, non ça qui concerne mon Orléans, ma camboisa là qui, monsieur Boya et Beta Maïté. Et on l'a boué na deuxième tour par rapport à image. Ba date ils a déjà calé, bato balingaka wenge musique à maison mère na habité le lobo dévoiler calendrier pour le comment on calendrier na place que tout là que ça ba image et on a tout na par rapport ya ba date voilà yo ça qui na kati biso to habité voilà donc au moni makamba Orléans donc to ko bete on peut le sauter parce que kendenge kendaki déjà donc a to sur la sco kilelo donc to sur la makambo ko zala et isa clair et donc date nazana noir. Nazana noa ça fait prévu par rapport à bakalki tozana ngona na orchestre na le roi de la forêt ce qui est peut-être parce qu'il nga fallait nazala type peut-être les 11 mais nazana ba programme so bimé belé donc ya rozala awa peut-être les 6 na papika kol se bondona batumisuso bozana bango na donc ce qui rosala ki le roi de la forêt à tanga rozala wa donc toye balisusu ndenge nini tokosola pona opesa ba date mais salwana donc ils a déjà mon tozaina ba CG katakata donc c'est bon déjà mais date toye opesa ngo encore entre temps to sola nanu ndenge zalaka donc no yamba mona na lo babongote mais to beta wana voilà c'est bon de papi ka call ya Linda Monde mais tout na monde c'est ba kaboli bino ya bo voyager sous tout monte bo bang batnde ba loba balobani nde ba do loba ki babani na mon gars c'est comme c'est bon do ya yo so ngino la kin te babani babini yipsa mo ba to loba c'est bon da ba to ya Linda Monde le Linda fongola misu kuna fongola misu oh babe bon yo na mon gars ba programme dio c'est pesa ka so c'est bon do ba ya yo so ngino de kin problème à visa te toi on te biso tout on a ba visa ende to za bon moté que tant mambo ya wate ya ki mambo ba comme l'aéroport
yo monte nga maman naza mikili biso to sa ola kite osaka maman petit salili j'étais sali mon cœur j'étais sali camionnette mbola naza derrière Paris quoi camionnette mbola camionnette mbola j'adorais te voir c'est comment les moves naza na Paris quoi mais c'est non comment vous camionnette dans ma zone ça marque oui neni a évité que chéri na ya oui bisai camionnette mbola il est wanzaka moi si na camionnette mbola oh aquarium Miss Aquarium non, camionnette mbola c'est plus que la famille et adoptant sana monae OK adoptant sana monae donc Nathalie na ba TV aolobanga merci beaucoup et nga balobanga bongo ata nazate batu balobanga bongo donc toza pena moncho bengi bercy ya mona donc muto abete liswana que son nom répond Maniata Maniata donc il m'a betanga ba tatouage junior son azala nango na mone moi si moko le kaka lobi nanga odile pour répondre nga ça l'émission boetika boy donc ils incendie donc nga son atiki tolo nanga muto télématiza mabe makasi donc Maniata so tiki tu as dit tout le monde libanda muto télématiza vraiment mabe makasi donc Désiré qui a mon la pression Désiré qui a mon na porter la pression ba salam yo yebi wana ya palin donc voilà donc par rapport à image mambo ya Papi Kakol na olexango te po yo tuninga pour na respect ya ba fanatique nanga et nga kutu balo bateke so batu balobi bongo biso na ligne de sala biso bien. Il y a des fois ils ont des missions sousunga na tala raté il y a bongo yem tatine de langa mamo dit l'état là balo tala sou ba sala émission sousto que il y a le bateau qui est de to que répondre bango oh il y a l'égalité malo bateau to que répondre bango moi na FCA tira bongo po ni sa bongo habité poto si sa mamonga est-ce que yo sa poso si sa congolais mabongo na mutu un congolais mutu azo ke tonga ndaku likola terrassé caniveau nde balobanga na braza azinda kwa tongi likola niveau mbula mukolo muso ebeti maye eza nzile olekate abimia bando finga fachi na bosani katongi ndaku Nicolas terrassé donc réflexion congolais place et comme là même nzambe mutazaki na ida osala batebela koma obanga ndeni ni yemo balekele na makanisi ndengwana au Congola bongo yo yebseni est-ce que ngafuna leka na samba toke peto zonga batu wana baloba wana ngana Kakol nde baloba so ba pesi ba moi si moi boy alo wa moi popi ya Mariano olo wa moi popi est-ce que ba ola mo non donc toza wana pour na mambwana te so oza na musique te pour comprendre mambwana des alrati mambwana so oza rapena na musique au comprendre ngo que ezalaka bongo et puis bango basala erreur mutukutu fait balo ba bon peut-être bon tant tozaki na wenge na biso na héritier batebele babando bunza bamboa donc batebele bando bunza bamboa parce que so bato bazaki tant biso tozaki na wenge na ba héritier balinga ku ba ibsaka kol mambona te parce que na marambo ndengwana héritier kutunde fallait baloba na yango toto donc moi toto kende maman si je m'en pata merci beaucoup maman je t'aime beaucoup ainsi qu'à exaucer gladi na possible bambote moi toto kende maman pata à lobini abika kola comme quand on dit ça y a na ko lekanga donc ngali bosso yé na sima donc ce qu'on fait aujourd'hui avec Papi Kakol c'est bondo avant c'était avec héritier vous comprenez voilà j'ai sorti même répéter ça la mana obima oyemba odile ko kende musikate donc voilà auto sa vidéo moi le odile c'est mon chéri odile aza chéri nanga donc ils a compliqué pour comprendre nintoza na qui amitié puis famille to outi très loin. Il y a toute une histoire. Donc toza pena compliqué pour comprendre ndenge nini famille wana ezali. Donc comme toza na ba limite auto sukela. Yango moni bango to mona déplique à mabanga, mona tout le monde miel de sang j'étais sali à passant bango tout ba respectanga na limite nanga. Donc apena na limite na bango. Donc to le kanate. Voilà donc na mutaebi odile ngana biyama to sukanywana et puis batu ngolo ba découvrir pourquoi ngana yama to kanga makasi et vous appelez moi pas si pour comprendre comprendre mais sauf que ngana vous appelez na vie na Christian Bopat les référendum azape na besoin tam suya dédicace na orchestre to ça ndeni peut-être fona benga Papi Kakol c'est bon vous comprenez yama
Vieux Christian Bopa tana pour sa dédicace. J'ai Zandeni. Parce que nga na kenda studio chaque jour. Est-ce que tu es bien? Nga na kenda chaque jour studio. Ce que yamaza na studio, c'est que Vieux Christian ole ke pa na nga poza mutu nanga. Nga na glisser mamo pa kakol. Déjà kenda ga. Vous comprenez? Tant nga na glisser déjà bongo, ba mo so muke mo ekoti. Nga na ya mama mo to sendeni. Tokati yenda. Ozo on cop na biso place ça. Donc to sangana pona musala et puis to na ba cop mususu to sanganela. O yesenga kenga pe na ko vanda boy mutu mwaza besoin temps mususu ya aza place mo boza besoin temps mususu mutu mwaza pour ça mono dit le manzaka temps mususu Victor Bosoko. Sokoulé. O dit la kenda fetité. Victor Bosoko. O dit la melaka masangate. O dit la kenda diverté. C'est ko po monanga. C'est temps mususu senga fobenga kakol po monanga. C'est ko sandeni. Allo dit loza to côté la mutu mo boto bimisa mo lo mo amuke. O comprend parce que toza cop na biso na kakol eloko ekangisa biso. Mingi yangwana. Donc à part wana c'est mon grand frère. Donc oya yebi combien de fois na respecteraye to ko ma wana te parce que ce photo ko wana mais lelote héros bataille mo tika botika linda ko nzambe nanga mama sa batu ya sexara mama dile ozo tika bango ngabina sa bango nini est-ce congolais ko changer ta mama na to le congolais a vous comprenez donc ma trop tala congolais bat bavandi boy congolais na boti courage nde to vandi bout a boti courage à côté na ba téléphone na biso ayi la biso ta copité ke onde toza boye batu boti ko tunga ba immeuble belé na ki cherche courir à passer à dodan te congolais pena ye pena pour la biso qui parler mais à la rappeler les sans porte a commis député au moni était talamboka bato ngwana c'est ko ba comme ça moi ça mutu na imagination na bango est-ce que seconde est-ce que donc est bien merci Paul Momba papa social to sur Bambote JM Boda Krakerba 4 nationalités Merlin gendarme soda français et puis donc voilà tout qu'on l'air tout lobby moi comme ya camionnette mbola descendant na pesi Bambote mais go pesa ta conseil te pour oningisa manike na pe maté camionnette azoya kaka babia kundi babia pour na babeta fimbu ah na mukongo zoba ba obeta fimbu ti mukolo zoba oyoka elingolo baboye on ok na verbe ouais mama biso bando yebisanga boye soki ok na lupango ya ofutela et puis yango sala nazala o nazalelo soki na lupango ofutela ba l'action porte moko koluko mona ba porte belete parce que mukolo bando comprendre que peu ba porte na lupango les beleza première heure au bando sala pona nini au côté pas voisin peut-être au la TV so comme nanda kuna oza sona courage somba TV te maman biso na lo basoko bando ye ba porte ba tebelo ke bandolia ma papa ba voisin comme na difficulté somba li pananda kuna yo cela veut dire na vie olingo ye banyo soti o ka muke o moni yango wana ya yo eloko salinga na zala personne na zalelo moi j'ai amené Jean Goubal na TV na habité erwan so ba te belé bazaki wapi Jean Goubal na internet ouais OK na yambi général Oleko 2011 na sali nzonzing na Chiko Pululu que son âme repose en paix et ce ba pesanga komba moi Sinzambe na 2004 mama pe la j'étais sali parce qu'azalaki et Fali Maswako j'étais sali aussi là vous êtes za ba dozaki na bango erwana mukolo ozota oyamba bango na TV o bango ndeba o décortiquer o di la zanani biso to pumbwa kité pour tout comme place autosa je suis malade mais je suis là pour na panza pour un peu convalescent mais oui donc na mutomsu no ya na ngate parce que na luka so kombote nazara na wera naza déjà kombo mais na otika bongote faut na téléma pour na expliquer batu bit na biso ya voyage des tourisme matin OK donc tout outil likolo te pour tout comme place autosa on a travaillé on a bossé pour être là. Est-ce que tu es bien? Déjà en 2004, on a obéi solo et on a ba Chiko Pululu. Na habité so batu miso bazala wapi. Donc to sombi kombo na nzela te. Nga nazaki na wira na gi mona muke, j'étais nazaki na ba 14 ans, j'ai tiqué na centre féminin na Kendara la Samba. Donc lelo batu nyoso bali nyoso comme mbamo normal. Bali ba komisa batu tout ndenge moko non. Neti nga naza boye naza shege na lobara naza shege en esprit mais na bilamba soin donc so lingo yeba ke naza pena shege o toucher wera donc so manqué wera nga na oya ko retoucher mais zate ke nga na olamuka na tongo na ndako nanga mis émission mo ndenge wana ezala raté nga na lamuki na ndako na bando finga bat non na sala muti mais je réponds les bêtes de bêtes
parce que babet il faut qu'on répondre bango aussi mba na lito ikoningise makasi po mbala sima bandila te tozalaki na bino na ba TV na bino tu banda omona tout le temps ba basakana na les rois de la forêt ndé balingia mutunyo sako se permettre sokoli na été à eboyer à brosseter mba moye à manquer rançon mais aujourd'hui c'est pas le cas mutayebi ke so oye na oya ba degré to oya na oya ponga na koma ndé mutu alingi nde olingeli na oya so lingi kilote omona penda ke likolo bimi ndo mona gangisa muta ya nani ya quartier la terre nani Rolls papa Rolls donc on a yela ke penda na ele sko mi penda mine na baluba na télé wana na répondre donc faut lugina moi si moi ndé mona nga yo répondre chaber alela bi mi penda nyonso na kasoro lela ponga na ya ndé mutu alingi voilà mais na tala rappel ba tête ni na oya parce que je réponds pas tout le monde donc ndenge biso mama biso ndote ya biso bongo to kangango monde na yebo pesinga kiti donc on a télé médical ya yo mais ndé na vandi bozanga mais na linga na yeba te ndé boza banani ndé Congo lelo komi nga tale pe camionnette mbola na ba TV na bino soki ya ko reprocher peut-être nga nazo reprocher kaki faut bando finga sigo batu reproche no yango na et kasi batu ba comprendre te à part ko beta bongo il faut sous-soir les cas sous-soir ko abanda penda ko régler batu comme il faut soit ko kitenga mona oya na secours naza na oya ils ont porté soutien na yeto batu ba leli pourquoi ça la bonga sakane bembe mutakufa botika amni pe mana kimia pisha na ile polémique te apena ok na polémique to mote to ke na bien non linga gote to kende yo kenda désolé London désolé agence de frère désolé ngapela za awa il y a parfait Zola je te salue bon séjour à Kinshasa. Il y a Luisan Zola, ta petite sœur chérie là, biqué les banquets et mise en place trésor au Nema. Trésor au Nema. Bambote no ya ngwale mnen. Omoni lelo tanga ben am kongazo baba beta film bolingo larsanine. Nga biso za bato to koli na musique. Toyebi musique ndenge tambola so ba mission baza 100 peut-être ba o ba ebodi le tese ke ba o ba bandi lelo mais na ndimité parce que na ba o ba bandi lelo ba wiki odi le mo wazalara na binde ba respecter bato na kenda na musique ya bato te na zela ba fotela en transport non nga so na matina ye na musique ya bato na olaksa ke nazala na wira na wenge na matara penda ke na salike komba were donc ekufa te tombwa ma na PCP valeur a moto na yelipo ye pas au boire baba so basenga bambongo lelo wana na ba concert a batu mona moi ça zolo bebele mais zo senga bambongo siko ba koma lelo ndeti babiso boye photo vanda boto bando yo saloka ba guerre na batu ndengo wana nga moi si wana lo ba manike bon basé belé la reine de internet bon merci beaucoup c'est que la reine on so beaucoup comme ça bon c'est que to goduke na famille ba Chakazulu parce que ngana mona la reine a marqué ndingwana te moi que Chakazulu bongo ndazala mais la reine a bongo bukosi la reine a bongo comment siko yoka bien neti ye na yeba été na mona été donc pona mona ye ezali po pididi nda ila ayaka na ye qui finjor pididi comment benge bongo mukota ba huile atayo donc biso de yango mona kini na mizaleli awa eloko bilongo linga kini yango wana mizaleli na ngawa po na mizaleli awa po na iso excès de huile ya na mizaleli awa olembiango tenga na zuna tena otala ka recevoir na musika oloba makambo yo ebite we bien otala recevoir na musika ozo mona voilà yene mutayaka na mona rai mais sauf que pauvre babia azaki vie na biso vie nanga oyo bambale belé il faut que ton so ba concert na ba fikine to ya boito zué na boyoma sans to tia carburant sans faka pas vie na biso soni voilà azem polo na ye ngala ba masa nanga José Misenga za mikili j'étais salé à passant et grâce les kinda skola Moussaou je vous salue alors zo biso bongo et puis bato na lo baba mama na banzele ya ba dragon te o bolambaga je dis aza couleur musu maradi couleur musu te soit tu maboko ne boko tala te oye ba déjà couleur nini ba mama na banzele ba carte ba o rabenda ke bano yo so tali boy yo mo lobi ke moi no pona zo tomate fo messages en français eso français za to zo ete yo kan so zo na tembo
On a besoin de banane la banane. C'est bon, pas tout plus bon mieux. La moi curiosité, oui, bah non, il ça. Moi c'est pas un mot là. So pas le monde balinga oui. Le monde on te sali. Papa social. Voilà, on te sali. Donc wana siko to ya to zifi na biso babia to kene place to lingi. Na yeba ko toujours to me maiti na de bonhomme va faire na so dans dasi makiad na pese mbote. To kenane wana leli to yo kute petabi bo meminga musika bo carburant nanga. To yo kanite to sangsa carburant po azela biso ti vedo dasi oya. To pese mbongo asilika fort. To ziba mbongo na so to zonzi siko. Wana biso to yeba te kana ba redation banani na banani. Toko ko immortaliser ndeti nga bona ko immortaliser kombone mutema nanga elingi na lisolo nyoso na ko beta soye pe fa kota akota nde na loba mambo ta msuna beta lisolo vi nanga soleil wanga nzele ne mo bwa oya bwa yo ebisanga ki ote osola bongo osola yende nini parce que relation na nga na brier na ba vi nanga ba boron pela ndeto salela muto ayebite pisha o mono di lo vandia ngoloza pena bercy bien fante bien tourner osola na nga ezali peno ka pena référence à ba musicien ba grand artiste au bazalelo peut-être fallu masoko na obetelo wana tant mususu so ba ce qu'il fallu masoko est-ce que donc est bien mais moi j'ai sacrifié peut-être pongi na nga moro boy pour bango peut-être balala vena nga chuda zana mkolo yamba o yebiso to di la la na sebiso do la na mbetu po azala petite sœur na biso ba musicien bazebele au biso tansu wana to sa makampo le to za place toza balika na ba TV ba kumisa rabodi le manzaka ba to bele ba sala ite biso sko to kembi pe na wona misa ebita ke lobe ezane ndeni mais aussi porter kaka tansu moi kishinga mo ya dodan mais bozaka na batu na ba vie na banani balala wana ba zefara wana na tongo ba bini ba to kota na bango c'est que le faut baza ba reconnaissant mignon prendre j'étais salé à passant mignon pas taza na kanda non mais ça kanda mignon bon taza moi $100 au tinde artiste mais vous go avant bima et vous en délas ali ko tira miel te ba imba podio morte na zo comprendre était bah oui la paix yo ka mata fujika tite abraham oli kam ni na miel ko bandeko zela na c'est son dossier na za ngwa zo mon donc nana tanya sona goya bona tangi kombo avie nanga po na bolamo asala biso wana to yeba batu misute imagine to ba wana bozwa mutu bokende ne bo memake ba place obino bolingi sabo futa faka na carburant c'est que so lo mo eza fo na zongi ne lo mo be fona tanga e so nzele mo ya balobi te so bo beta masolo bo tanga ka kombo na yete so botangi kombo na ye maman mwana na ye mais ce que oui yo ce que faut tika na référence no wana référence à ce que poto ndima ngo bien bali boso na mona mutayo ka social mbali mabora batu mabanga so sa émission na ibi matanga ngo ya ndingo na te na mona ngo kana poto mutayo ko le la babia mazobora batu mabanga o mobali na nga mazobora batu mabanga wana matanga nini wana Paul Lekemis matanga dodan c'est vous les laté oyendo luka kokota molo matanga ici là pas paya mais ba kolo na matanga ya ona zo lobat ndezi biso to paya donc jamais ni na boso na bande mama sa kufa mukona sa l'émission pour na sa analyse donc na kolo bani na sa résumé ya mama nanga condensé ouais on comprend que na nanchiki ozomona donc mukona sa résumé wana ba TV na koboka mutu libanga te na koboka te parce que na yena mamba mawa même mbala mona mutabimaka na ba TV ayo pesa so ba témoignage makambu nyonso o PDD asala ebo tout total mais so boka ba mabanga na société sikoyo RB mutu moko alobi bongo c'est qu'à lancer des filles alobi boy so mutatangi kombo na ye na ko manquer wera na héritier siko fosi boliti mo abima comme ne camionnette mbola aye siko olatanga kaka mabeti susu fimbo wana eza na réalité za mutu ya betite mais fimbo wana yepo e provoquer obimisa oyo ozala nango est-ce que to kende bien communication ezaki bongo ezala bongo batu nde siko bazo comprendre te na ye moko pe mutabete fimbo bazo memango siko na doro bay et bembe beta abeta ki pende bembe te aye ko provoquer siko pota ya mutu alobi ke soki botangi olatanga kaka ye siko yo na image donc na bimisa siko bimisa et comme dodan or on doit apprendre à se respecter et à respecter les parents des autres na bande kwa batu misoso
toyaki TVT pour mon abison dire il faut to finga pour to zala auto za ngana fingi batuta ngana répondre ka batu maintenant na passeport de service c'est ça mutu moko fongola mbanga te lo bananga ya volo bananga ya to e poto za ata ba pesa visa de 100 millions de années passeport de service aux anangoti donc pour nanga aux angulu hein atuni a oyi bien te moni mutu nyoso ko lo bana dile manzaka malgré ba poto ngoso ya ndeni bi pe ba sepe là faut féliciter pe bateau banda qu'il faut respecter les gars qui ont vécu ba qui pe poto liboso na yo passeport de service hein passeport nga vana poto nga vana kin ndeti lobby na kozonga na ngapi ngape poso na ngale za boti ba les 3 peut-être na kozonga na nga viki mamdoza na ngo ya ngo ko fanisa nga vana na kin na vana na poto te na visa long séjour mais na mikilité mais na kin voilà mais les routangi pe donc pour yango moni caméra mo la lobaki odi la boya ki na senga pardon pourquoi de yom to peksa ki senga pardon oui na se peksa ki na senga ba senga pardon ndingona te ko yo bete bimite et da erreur te yende abimi chumaner pepe ba benga ba pepe parce que bon maître mon bon maître so c'est déjà likamba bongo sauter ba benga ngo asimega il faut assigner donc kanga ka singa ki na mo donc mambo ça raté go o ngana zongi na singa pardon wana desert mutu muso a comment comprendre ndioza sans esprit mais hors homme d'esprit il faut assumer ngape naza victime ya moi si na ya babia afinga nga sexe mama na nga eza na internet na répondre voilà na répondre afinga sexe maman na nga o ya monate tam so azaki pe na mukina ye na TVPT siko na répondre te asala mona na nga ba campagne ba mission ki na bota kizengi est-ce que nga na ebite kazana bana na ebite na ko pe ko ya na fingi bana na sala ngote poanini on répond les imbéciles par le silence na répondre ka ye eza lelo tenda finga nga bongo ndako sela nga kina bota kizengi eza lelo te finga sexe maman na nga devant tout le monde na télé eza lobby mais camionette mbola yo choqué lelo yango baloba tous ces pays ici-bas lelo yo tout le monde a payé rançon na bimisi déjà single moko voilà tous ces pays ici-bas les autres se comporter dans nini au niveau média. En tout cas, merci beaucoup. Na ba peuple congolais nyonso, ba ivoirien, ba américain, il y a tout le monde donc dans Swana, na évité ba tukutu ba boyi, ba fanatique, ba boyi, ba lobby, le roi de la forêt bimisation générique société. Donc tous ces pays si ba na bango wana ndenge za wana et même bango ti na décembre. Donc ezé loko moko ba tu ba féliciter le roi de la forêt de part et d'autre. En tout cas, babi mukenzi bitangila ina ebiki ozoza kala mingi tena mikili awa. Maître Tani Diaka, le maître le plus pesé de sa génération, je te salue la famille sacrée. Et si on peut te répéter, toute la peine à l'histoire Souka, Achida Nico, Papa Yoyo, Motopamba, lui c'est le Yoji Bivor. Merci beaucoup pour tout. Donc, tous ces pays ici-bas, quand tu as YouTube, na vie nango. Le roi de la forêt, toujours pour nous consommer. Parce qu'il y a insanité dans les raté. Il y a un problème qui pour te boire qui a battu depuis na bande au sein de l'émission. Il y a un problème à sentir et tout. Donc tant sentir et boire qui est. Donc il m'a comprendre qu'il fallait que boire comme pour me qui les bande au là. Donc merci à tout le monde. Batu bayambi on a battu. Problème est non il y a problème exact donc problème exact ce problème est métaux et bimité. Inspecteur à Salim Moussala n'est bien. Non normal déjà mamba le roi de la forêt so kangezaka to bengo kamutia mabe parce que yemo le roi de la forêt tala biso ne toza boy tana obeta le solam ta finga maman na répondre été yo kansi ke munono ngazaka le la fufu et bolo ba mointe binga bina sansa lo bene mission ke ya guerre te olala te bilambe longo yango moko mais Viki Nazarana, le roi de la forêt, avec beaucoup de respect à la fanatique au Balandrabiso, un boutalombi na piso bamboti siko voilà. Yopina kati mama Lili Makaya, odi le manza kati sali bamboti zozo mayulu na piso bamboti. Donc au monde apena que partout bayambi tous ces pays si bandenge pena babande ko zelango. Donc bazaki vraiment na soif babina vraiment pour babina kala le seul mtabini sarabat le roi de la forêt. Et puis 2025 il y aura de beaux
boom et des tonnerres. Donc il y aura des boom et des tonnerres à Paris Awa. Donc on va comprendre que bini mais non binité. Donc na sur na ebi ke batu jour wana peneza ke batu ba mouye mayo po ba otoka pour le roi de la forêt. So ye pena concert au comprendre pena ke batu ki batu wabina na ebi ke tozana ba Jamaïque ou ba binisi biso na tous ces pays ba merci o tozana roi Sabo ou a PCP Makambo. Merci beaucoup à GB Bondo immeuble ou à ça ici le ba challenge ba ta guitare et si donc ezalaté et tikala rozalaté mais c'est grâce na GB immeuble ou a beti tous ces pays ba nozoyoka donc a expliquer locaux donc eza raté que musique wana zo eza pamba donc azo beta azoloba tan 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 mwana moke amela kalikayate un petit bébé ne fumez pas la pipe faut en amour tout na réflexion on a guitare donc on a CGB merci beaucoup félicitations alors moi souci à Makaba alors on souci à Makaba eza question nini wana na tuni kaka on a curiosité de ça Makaba ngo banda kenda yesi a touché wenge Bicorine a touché non te faut de l'émission na epoise mo gogonan pour sera touché té c'est que bango tu ba saka musala dans Makaba na ndenge nyose ko zala lelo au moninga na yaki na changer structure peut-être à moi structure mon mission longwe to yitom so to ça l'émission muta longwe to ça l'émission et on dirait tozo mon ateke ba valeur ni to tika non orchestre to au baroya lo parce que le roi de la forêt quand on appelle quelqu'un un grand formateur cela veut dire batu baroya barokende il y aura des Odile Manzaka des petits Odile Manzaka des moi sinzambe bamutu baozala donc départ à mutu lelo na wenge na structure ya Odile Manzaka ko déranger donc to fan daté to bando se déranger pour mutu akei c'est que to ndimate ke wera azanzete donc wera za musisa azanzete donc cela veut dire solika c'est quoi makasa msusu e robota ya mona longo la structure wana ya mutu akei to finga été et simbité donc silence c'est quoi si tu veux partir par kaka biso to continuer musala comme yemo alobaki mutu keza mutana destination na okita donc kende na ndengo okende la biso tozaka kaka tant que we razali wenge otika la ka kozala yango lelo tuni mambo Bicorino na GB immeuble batunde ba répondre na ndako na ba générique wana OG ba beti générique OG ba beti donc tous ces pays ici bas na ba o Makaba beti na ninde abeti bien parce que ya nani ya GB nazo expliquer makambo abeti pam 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 ba bina me ba éviter que eloba voilà on a leli azali na poto fa bo ya mbaye bolo bisisa ebo zo guitare wana ale kindete na baina ba ego sente to na Jamaïque ya monalité tam soupe poton des alaka mais tellement ba mission so ba viser zali et ça la bien plateau na bango yango te c'est moi Claudine Kinoa voilà donc ba mission so baza le bienvenu na plateau ça c'est bien donc aoya po ayana guitare pas me kapé ko bo fongolé susu ameko sola susu voilà parce que ngali nga bato pe basala bongo morote sikoyo bato nga bayoka pe banzembo badinara pe bayemba. Il y a tout le monde, tout yemba. Catholique, ta maman te salue. Merci beaucoup. Parfum d'hiver aussi. Bango tout parfum d'hiver, merci pour la dédicace, merci beaucoup. Bango tout, yemba. Bango tout yembi, bango tout na ba vocal na bango. Donc boyoka bango morote eza album ya Yemoro Mokonzi. Moni roi tango sala mamnae biso ba pumbulu tozara pon étude. Na royaka moi mukebo na betika moi piscinette natal nabi papa et bokelanga ya Jean-Paul Mbuyambe ke nanga palais donc yemoko azana zolamba eloko na place nango donc toza lokola ba venanga Pablo Kini les grands déclarants merci pour notre piscinette et komaki yo benda mutawa ela la te il y a ça la loko Oscar Marie millionnaire en kilote te Oscar Marie na ngaso mutabo ke na lambda parce que akamwisanga obi nga naza pasi pona ndima ke prêtre azala nga mona ka ba $100 na banga prêtre ndeni nga pena na pasi na ndima ke prêtre azala voilà donc Oscar Marie tusiko yo tanga na sa organisation nga mama ba match pour na le roi de la forêt donc betana balé donc ayaki pena abetina biso balé et puis apela batu ba champagne na 12h qui m'a témoin en bas na peso mbote Oscar Marie tout
na peso pena mbote Oscar Marie tout nandi maki to pesi pena trésor pour tout ya gaga Trésor, tous les mada. Toujours. donc voilà donc batu pena bazana bango calme bazala calme to préparer les bango et le komoro ya bien moni to zaki déranger même dans club des stars zaki ba est-ce que c'est papa Alain Milongo ou ezaki ba tout le temps Trésor Bolomboli c'est les cartes Pilar il y avait un gesso papa na grâce dit ba salam na yo David Mbadi Odile Manzaka Tessali merci pour tout et Efrador la fraîcheur ba salam na yo Junior Dior R image et Kokota Banza image Banza puis ça comprendre nazala kia voilà donc Alex Intima tombé du ciel peso ba salam na Washington ba salam na yo merci beaucoup donc babande ko benga tout le temps pour na tous ces pays ici bas mais lelo ba on se là donc partout donc single les autres binisa pour le moment et ça tous ces pays ici bas donc ils a pas mingi des ara malembe donc ils a pena ko nyoka mama kasité ya munde vraiment et binisa ba donc batu ba patienter encore donc to lambela bango malembe morote na bango donc eloko si la raté ba oui la raté donc ba fan lelo ba lo ba na boulangerie na wenge jamais ba ko la paine donc ba za na bango poser to neza bo le 6 le roi de la forêt aux ala pour na mastering kaka ya morote donc batu vraiment merci beaucoup bon continuer au la peine tous ces pays ici bas bon télécharger encore donc on est dans na car ya ve na Christian bo pas les référendum na ki goût na CV pena kulisinga na car na pour na pena tous ces pays ici bas donc yango zo beta pena partout voilà donc merci pena na ba fanatique nyonso ba yamba tous ces pays ici bas na motema na bango mobimba voilà. Merci beaucoup. Bah, Ignoso Balinga, on beau consommer déjà single aux tout c'est paix ici bas et puis bientôt là on sonne à Osala au grand complet na wenge musique à maison mère pour na ba date ne ko dévoiler biso kala mingité voilà s'il faut dire encore tout le monde qui présence il y a Weranson na concert il y a mon ana héritier Watanabe sauf quand yonde na habité soko pimaki na habité donc Yanto Mongala na Lyon je te salue merci beaucoup na pesa no bat na vanta batwa pour comme un moment passé quoi pour faire explication dans mes donc Kevin Lutete Odile Manzaka te sali Bogart par excellence Kevin Lutete je te salue je t'oublierai jamais mon frère chéri adoré Bassman Kinganda lui c'est mon préféré depuis jusqu'à aujourd'hui merci beaucoup Yapichumbuku Jabir depuis Kinshasa Yapichumbuku je te salue et pourquoi pas Yajurim beaucoup ici à Paris je vous salue merci beaucoup voilà et tout sur la siko par rapport à image Koko Likombo boni basango ya héritier bouya scan est-ce que tout kende bien faina zananduli wane faina zala koza ozanga nanga oluba mbwete mukona oluba mwesa bien puto kutana na watu watu kutana muto la télé kama binemi trop tout on est na lingi na suté binemi leki binemi leki connait. Attends, nous sommes le 8 d'Adi Moula, na personne beauté, mon grand frère chéri. Alors dit le koya, bah tu vois, c'est que ça n'a pas belé la cala. Na koya moyen na personne beauté na kuti libanda. Abiyo na ya na otulanda binote. Oui, ngana bango mutarola nanga penate. Mais faut kutana, faut kanga minemi trop. Si qu'on a ligne sous binemi, mais on peut sa raison ya kotika na ngana na soto kutana nae. Souga reconnaître après ce que na oleka. Mais concert il est bien. Et là aussi on a déploré stress et ça après concert on a Nathalie concert on a collègue baté belé et Nathalie on collègue même Fachi OK Nathalie on a 200 fois la bandeli Nathalie on a on a le livre ya nanga ndenyo ko pesa nga Chabert makasi boy na bibité la dédicace mbala décembre est-ce nini le côté la rawo ane linganga na to kabona oko fani na église té pour bango mo ba yebinde bazana ke loko ko kabona na bango loko la libanga ezati Otali. Mutatali, ozo kateke na tano ko le président de la République. Ozo journaliste repêchage ozate. Na bandi ko tala ne bandeli. Première fois na tala on entend na tala bité tant so pongi. Oyo kaka Edi Bolondo abimi. Abima wana. Edi Bolondo. Première dédicace Fongo Listen.
Wata. Cyprien Zolo poto fête bambote. En tout cas, na winner na kati no papier. Okati papier. Te katani. Yawa tokati. Te kati. Ah, papier. Okati. On va te lengela 2025 arena grand. Grand frère. Makuna po na ko pa bien que mdana batu na. Te meta msou repêchage na Belgique et ça. Bari balinga héritier watana beto kutana Doxel na Bruxelles le 8 novembre. Toto Antembe avec la team Wata au grand complet, Baozala Kuna, ba mourir à la bonne musique, ba na Hollande, ba na Genève, Lausanne, Paris, Bruxelles. Grand monde allemand, Namboka Bakarim Bekam Topesi Bambote. Ah, yango na yo ki pe na landi yango Flavie Panda ebisinga, garçon shopping, na peso Bambote. Donc si Dieu le veut, je serai là, je serai de la partie. Donc Flavie Panda yo yebi, héritier c'est plus que la famille, c'est mon tout quoi. Héritier c'est mon loulou, donc je sais pas, mais Chabert Kanim, il y a valorisé Bayuma. Ngana zui Chabert. Ah, Bayuma Babimi. Bazala ite tanto comme histoire. Et pour Félité, na evi kelo aussi la raté ba oui la raté. Mais na lobeso na leli boité à comprendre té. Na solane chaque jour na chombo mais na yo leli na télé na TV pour comprendre que atira ba Chabert andingwa. Atira ba Chabert. Voilà page noire ba balinga ka Jael Lili la hollandaise na Rachel Péan babungisi papa na bango donc bazole là ba camarade na bango ba mi il y a école il y a église donc bazole là vraiment Rachel Péana, Jaila Lili, la hollandaise, bah sincère condoléances de la part ya Pichankimu, soldat de la presse et pourquoi pas na réalisateur Nabiso Grâce Kazi, Oyo Babungisi ya Bango, famille beauté là, Babungisi ya Bango, papa, Leki, Koloto, Nani, Bazape na Mawato, Kompanchir na Bango, Biso Image Prod, TV Mobimba, mais na EBT, CPI to, comme na Biso Pena na Souka. Ceci c'était comme il a vu sur la souka, une dernière question pour moi et ça la kaka problème ni nyango quel bébé là anda kuna lo be support ah ils ont une relation ni naie ah et inda ke bona comme biso pe songi pa na la kuna ah balala wa ah balala kuna te non te ah balala ya le kate te ils ont qui problème ni nyango moi tinza non en plus oui au bêta concert bon enterré vivant le beso zalaka on a poto bana qui bakri na e bon le monde qui oui rançon ba invité mais qui non peut tirer le beso pota zalaka ah vous avez enterré le beso vivant na mboka oyo donc bazabo aposa wera ah aposa wera kasi mo mutaboka ba kema zalaka na mboko et comme quel concert ba to benga batu tout le monde sera solo bimi wala parce que on a be koko pa bimi wa tire de boka ta Serge Kusakusa tel démoné Serge Kusakusa j'étais salé donc plutôt vous les grands déclarants ont été salés l'ami intime à Flavie Panda Eloise Mopatasse n'a pas sur Bambote tous les cannabis question stérile il y a pas de réponse pour ça question stérile il y a pas de réponse pour ça tous les cannabis quoi est-ce que tu es bien je suis là, Naza non, il n'y a pas de Luka Kimi avec moi. Écoute, Picha. Soko ebesika o kendete o ebesika, esiko utite o ebesika o kendete. Ndeto na wenge, ndeto na wenge bongo. Mongani naza boyi. Na ebite des plis qui t'ont mususu soto na ebite, mais aso komenga comme maman. Fabricaza comme ma mère. Bango tous na ndo cité aba kombo venanga jani kutu. Maman na peso Bambote maman ya Dombolino leader na peso Bambote. C'est-à-dire qui m'appelle seulement bébé Tadé. Katadé na héritier a des fois maman, mère, bébé. Tout bien na bon point on a des respects mutuels. Nabi qui héritier aza grand frère nanga. Donc nana ba limite en société. Oui. Pour na la limite na héritier, ne pense pas que ngana obanga pour na fanda na teva na sola mutu. Non. Na futa ndako nde na zabu na futa na moi moko fona za na $1000 na Kinshasa pour na vivre. Wana ra na ya moi. Parce que moi na que na antique na lok c'est futa kambongo. C'est que na zap na grand responsable. Na bato na futa balar basala misala et tout à part maman mususu. Donc, je n'ai jamais bango mutu.
na olo bango tout droit na olo ngola mutu te na otia batutu na kati mais au monde a jamais dit là ko manquer mutu sans muta toucher wera parce que poto ça la bien na Céléo na Bill Clinton na Bercy Moana na Jamaïque na ambulance babi libanga mo bimena concert ndé mutu boaka ki mais nazo landela ya on fait on continue au tal on t'a fait la promotion concert on a collé nga zaté et ce sont en moyen te simbité parce que ce moi déjà ouais on a podium mais égal odi la zana ce moni kakol na dou modi la zat qu'on a dit chabé pour na nini donc nazo landela babi en libonga mo bazo bimisa na se oh ambulance aboki na siliki makasi ba de tout bazanga ba yeki na za ko silika mais parce que mo lukas ko mo voix mo bimena se wana ambulance nazo landela donc poto sangana nde toza wana tozala wana ponga pe na respecter na epe na TV venda fana sola pe mutu po wera nda sangisaki biso ni tete wera sangisa biso toyeba na wapi tokutana wapi webi combien de musiciens au bazana mboka lelo bayemba rapé danger babora rapé danger o basuka pe kana gikoso vo bima libanda te ba pe bayemba rapé danger babora danger basuka kana gikoso chez bango voix pe bimate. Mais Lelo, c'est grâce à Oué Ransom. Oh Lelo, a foutaki la samba. Pour binobo sa teste, batuma mon abino. Le roi de la forêt a se sacrifié qui a foutu à place la samba wana. Pour binobo répéter. Andima y contrat morobo, peut-être à Gourek aux Ouate. Pour bokebeta na mboka morobo. Lelo ba relation au bozan nango. Est-ce que atana na retour à copé maté? Parce que ça doit checker ma bé, moutinho sa ma bé. Yango mon zamba sa ki wina non. Mabe malamu soko ndimi ke obetsa malibaku po yo pe babetsa ka libaku to to sola mambo camionnette mbola na zongo se wat nyamalia ka lideso azaka na kata lideso so mutabecho mbato zongo cité ba zongo sela mu makasi ko leka pa muto mususu ngana zaka na shoka mama na ngana ya mwana nanga nazanga kandinga kofinga bana ya batu to mwana na ye pe ya kofinga mama na sex na ye na tika kango melelo camionnette mbola choqué zongo na place makambo ekendaka donc cela veut dire tant bâtir oui na non ezali loko toko changer ngoti oui rakoza mabe sala effort atambala liboso oyo telemaki na mokili babetelaki maboko po alobaki bis encore kosala rancune mpona moninga te moninga mosusu azwi problème na kinga na ye lobaki yango naninga natanga komomela tiki moninga mosusu azwi rancune na mutu peut-être yo eza no na kata rancune nango te mpo bokomi na ye bapire yo alinga koto na kata rancune na ye nzoka mokolo ya kobongisa kosala osini te akosala osini te nga lelo so nazalaka kidiba nasa attend son problème na bandeko balongo na wenge na kota attend son mamna na fingela bango ba na sala rabuna kabula bango mais les réconciliation des plis qui na fabrigaz et lingo tombola nga place chaki ngate na teva papi mboma des plis kalobi na zo ki pe ba pela odi le manzaka et likolo pe moniti et yebiki na za flirter contribuer na kusanga na ba bien bayamba bi na filé dernièrement a kokoloba mabe ya fabrigaz te on a joué temps au sol pendant 8 heures de temps mais air en a battu so balalaki j'ai fait ça bekam air moboy Patrick na mona ko ndira o kene ndenge mobo na ba TV pour ne sika utaki nazaki maman téléphone nga mbango na bengi na bise ko buka na te ke bana jeki zengi ko landa nzela wana te na ndo talisa ye tala et lelo bazala ngata musuma mwana esalama mutu musu pala line pongi mais moi je suis en train de chercher réconciliation mo pour musique ezala makasi est-ce que tu kende bien c'est que soko boyi wera yo lingi wera te wera za mabe mais oza déplique pourquoi parce que po wera po yo yeba déplique po yeba héritier po yeba nani kingandi batutu ko cité parce que wera nda sangisaki biso cela veut dire soko moni maba wera c'est que mona pe mabe ya ndeko zoluka aide pa na ye parce que c'est grâce à wera nde ya o aider yo po wera misaki na mukili ateka kiye ataki banzembo et comme c'est place azali c'est que les loso wazo sunga ezaka na image ya le roi de la forêt est-ce que tu kende bien donc yango moni ba question mususu na émission na koki ko pese loko ezana en plaire non batu bayebi qui suis-je voilà
Merci beaucoup, Odile Manzaka, d'être passé ici. Qui est vraiment bien makasi. Bato ba mitung samaki, j'espère bazu ya bango biano et dans bali bosote bala souka pété. Ndako ezeyo à chaque fois information ezala. Surtout na compte à Werason, osa vraiment la bienvenue. Ya koleka. Je sais pas comment dire la fin, ton message. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment à tout le monde. Bato Bakomelinga, Odile Manzaka et tout. Donc, je suis un peu malade comme na Ocholoba. Mais, mon ibiso bato to zaraboye. Bato penata so to bela oye bate ki mta obela. Mais je suis un peu malade. Mais, na équipe awa sous pour na mamba contrôle la soin et tout. Mais ça va. Et donc, bato tout obalinga Odile Manzaka. Boye déjà numéro nanga bo s'abonner na YouTube nanga Manzaka TV pour mon nanga tout le temps. Et ngana lobaka wera na winner na kata papier té. Donc wera c'est mon logo. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis la sœur à Poison Mobutu, premier rappeur produit par Sarkozy. Et Arnaud, j'étais salé là où Sarkozy. Et Arnaud, j'étais salé place aux Ali et Domina. Je vous salue. Merci infiniment à toute ma famille, à Pongel Biela. Donc ma grande sœur chérie, moi aussi à bienvenue Léo Tanjoli. Donc voilà, on a pu suivre nos bambous qui à Paris, Nassir. Pourtant, mon bout de soleil, lobby, tout le monde on a déjà. Cosine y a mal à PC, donc, on a PC Basalam, on a beau Pablo Kini, n'a beau s'en aller pour n'a beau s'en aller pour boire sénateur Yanzambe. Pour Bango Bazaso, moni Pablo Kini, sénateur Yanzambe. Fazalana. Merci beaucoup pour tout et Nazawana, quand on est dans le lobby, donc on a besoin de contacter l'équipe Papicha. Donc, contacter nos gâtés pour comme il a bonjour. T'es dans le Masoula Mambo. Bonjour, on a eu trop. Tina Kolika, bonjour. Donc, à faire ma maman, échappé Sinamber. Donc, merci infiniment à tout le monde. Bateau Bazui, chanson Olanda Bisso, et puis Baota la Bisso. Merci beaucoup à président Dom Nali. Yawili Pensienne, Odile Manzaka, vous salut. Merci beaucoup donc. Merci beaucoup à tout le monde. La famille sacrée, toujours, on est là. Ouera ou rien. Donc, merci beaucoup. Club des Stars Mobimba, Batutu Balinga, Odile Manzaka, Topesino Bambote. Donc, so Nzamba Yete Lelo. Tozonga so awa kaka poto pesa bino to epesa bino programme en tout cas ceux qui n'abosani ko boka mutoyo et ça pena bien té donc babi mukendi na pesa mbote mon papa chéri Kaïs Kitoko merci beaucoup papa pour na prière merci infiniment et Linda Mondele yoyebi akati yoyebi ela té mutuma benga ka ici na désert c'est na bengi ka pour na pesa rapport ni rapport ni non on a désert abina ina ibisoka ke OK ba nous dit na yoki na internet kuna ba lo babi oh yo e bien encore lelo isa ya kala. Merci beaucoup Odile Manzaka trop sir na avo banga nete mutoza trop sir na ye ata bano yese mamonde ngwana moni biso na musique papa soki balimba lingo lo bula makasi so za souple te ba otaka pasi ni ba obete so tambola tona président bala Choubert so ba monité président esimba te poye penda esimba te boto ke koto ozo comprendre ce que bato bazar ba sans espoir mona bango ba sa loko ati batu ba ye baki ngande na ye boye makambi ya concert ba prise ba yaki na wata yaki presque ngana tikala ki donc na linga ngana zala donc na linga ngana zala. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde présent Sami, Odile Manzaka te sali président ba sexy transparent, Bonar Bamboka na pesombote, Dr Pichu Musungu, j'étais sali et merci beaucoup donc muto moment qu'on a zo luka, so na moniété et ça la ngamo passé mais j'ai pas le choix en tout cas, so nzamba yete donc Tozonga la ekaka Mamina Kito Mamina Kalume depuis London City na pesi ombote de Bruno original de Banza London City. Je vais passer là non les carnets tout à l'heure. Est-ce qu'on appelle ça vieux Robert Kinzondo Mbote. Monté maman je m'en pas dit non noté. Vieux Robert Kinzondo je te salue. Merci beaucoup pour tout Amina Tayemba la dada on te salue. Merci à DG Claude Mavambo en direct de Matadi Odile Manzaka te salue. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup Odile Manzaka, président Gatier Bokoli, donc Bambote na Shigito Papa Paradis, restaurant Paradis secret, les lots Yambela Kibino Odile Manzaka. Mabo on soin Odile Manzaka. Na belle écoute. Pour nous Batonga et Tonga. Voilà, tokuta libongo. Nambala sima bye bye. Mugolo za bango ba pe na mabo. Merci grâce Kazi.